te ba ndeko balandi pe boye bolamu na reportage sur le kimbanguisme. Lelo tozali bongo jeudi 7 novembre 2024. Esika wapi ba mama nyonso ya ville de Kinshasa bakutani bongo na lutendele esika wapi ezali poulailler na biso pona relancement ya misala ya lutendele na etinda ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba tata Simon Kimbangu Kiangani. Ye alobi ete tozongisa lutendele koleka kutu ndenge ezalaki. Na yango tokozwa mama Nzuzi alobela biso nini oyo ezali koleka na lutendele. Mama Nzuzi, à vous l'antenne. Merci Mama Fifi na kopesa nga maloba solo lelo tozwami na lutendele lelo le 7 novembre tozwami awa na lutendele epai wapi lancement monene eza kosalema ya misala ya lutendele nazo yebisa bino bandeko balandi awa opesi mbwa boy parce que ba mama bakoti na ndenge ya mukete omoni esengo ezalaka bosali mosala bomoni penza mbuma na yango ba mama lelo bakoti lutendele na ndenge ya mokete babisi na babisi eza kokota mpona nini mato ya koyoka ba mama bayokaka bayoki mbele ya tata Molimo Santo alobi ete bozongisela nga lutendele yango relancement ya misala ya lutendele ezosalema mokolo mwa lelo. Vraiment nga commentaire koleka te nakosala commentaire mingi te bino moko bomona pe botala lolenge nini makambu eza kosalema awa na kati ya lutolanda. Osala makasi na kopesa tata maboko Osala makasi na kosunga tata na bino Bino nebo simbili mama ya bino mama Osalo kumu Bino nebo simbili mama ya bino mama Osalo kumu
makasi na kopesa tata maboko kosala makasi na kosunga tata na bino bino nde bosimbili bongo ya bino bamama kozwa lokumu bino nde bosimbili bongo ya bino bamama kozwa lokumu. Mama sectionnaire esanga kombo nanga mama Kiala Limande biso toye na Kimbaniseke toyaki na debis toza biso nyonso na mama président communal bamosusu toza kopanzana yo moko omoni mosala nde tosali en tout cas toye ebele toye kosepelisa mpasi moki mbangu kiangani mpo to papa mposa nde ezali ete pula ye ezonga ndenge ezalaki yango wana toye kopesa ye maboko toye kosala mosala toza na esengo makasi omoni ndenge tozokauka na moi tozosala mosala mpona kopesa papa maboko. Esengo na ezalaki ni ntango oyokaki ete tata mokonzi Abule apesi bino lisusu confiance ete bozongisela ye misala ya pula ye. En tout cas nazalaki na esengo makasi tozalaki na susi pamba te awa na Lutendele eloka liboso toyaka awa kosala mosala mpe kobondela makambo mibale toyaka nango lokola toyaka lisusu te kosambela toyaka lisusu kosala misala te likambo yango epesaki ngai mawa me ntango nayoki papa abengi en tout cas naye na esengo nyonso mpe naza na sentiment na esengo te maladi nyonso toye nango bikakata nyonso oza nango ndokola toniati mabela Lutendele papa alobaka na biso Lutendele ezali garage ya moto nde lokola biso tokomi awa papa journaliste naza na esengo makasi mpenza ya kosakana te message nini okopesa na bandeko nyonso bamama oyo bazali kolanda yo oyo bazwi libako ya kokóma te na mokolo mwa lelo. En tout cas bamama boya ebele soki boyoki te Lutendele lokola ebandi boye toye kofongola misala bamama boya mpenza bomema bakongo boya tosala mosala ya tata mokonzi Abule topesa papa mokonzi Abule maboko po soki nzambe asepeli biso nde tozwi mapamboli. Merci papa. Bote mama pesa biso kombo na pe ozali na kati ya lisanga ba mama Kimbaniste. Mbote papa merci. Ngai nazali mama présidente afiki ya Maluku. Kombo nani? Kombo nanga mama Ngituka Munzangi Elali. Tango yokaki lolaka ete tata mokonzi Abule alobi ba mama bozongisela ye pula ye ya Lutendele. Esengo na ezalaki ndenge. Nazalaki na esengo makasi pe susi esalaki ngai ndenge pula ye ekufa na misala ya Lutendele ekufa nde yango wana vraiment esalaki susi makasi pe toyebisi papa pasteur na biso communal papa Badou Jean nde toyebisi ye ke papa kuna Lutendele efungwami papa alobi tozongisa ye Lutendele yango wana to sensibiliser ba mama ye pe sensibiliser ba mama papa communal na biso papa Badou Jean a sensibiliser pe ba mama yango omoni ke biso toye na susi nyonso ndenge mokonzi Abule ayoki susi pona kozongisa ye Lutendele yango omoni biso ba mama toye effectif ya 11 personnes nde toye po na kozongisela papa pula ye. Message nini okopesa na ba mama oyo bayokaki kasi batosi te? Nakopesa bango message soki tozongi ke vraiment ba mama toza na souci ya papa malobe ya papa tosa yango tokende bele ndenge Lutendele efungwami tokendaka ebele soki programme epesameli biso na bakonzi na biso afiki tokendaka ebele tosunga misala ya papa mpo ezali bolamu na biso moko ezali bonheur na biso mokolo tokozonga na mokilo toyaki nde tokozwa mbalo nango. Totondi bino botondo. Merci papa biso pe totondi yo botondo. Mbote mama pesa biso kombo na poza na kati ya lisanga ya ba mama Kimbaniste. Mbote papa journaliste nga nazali mama présidente afiki bandalungwa kombo na ngai mama Eve Kamesa. Esengo na ezalaki nini ntango oyokaki mbele ete tata mokonzi Abule alobi ba mama bozongisela ye pula ye ya Lutendele? Esengo na ezali liboso pamba te au départ Lutendele ezalaki na démarrage moko ya malamu basoso ebotaki bamaki ezotekama supe ezotekama bilanga mpe ezosalema mwa ntango moko boye nde
bilanga musala lutendele ekufaki tant tomonaki bilanga kunzule bandi entre autres kina zuwa makasi Brazzaville ateli biso RDC zokufika ka boye ndenge nini mais tant yawa lobi que bozo musala lutendele esenga so ya makasi yanga tosengi na tata molio mosantu apesa bakondima apesa bakondisa jespe bwania ya malamu pe ya makasi pour que misala oyo kokene liboso lisusu. Message nini okopesa na ba mama nyonso tu o bayokaki kasi ba matete. Message na pesa na ba mama tango yawa lobi totelemaka toti okoka masengenia batobi basala balati bazali ebele ese papa talobaki ese papa mdasengaki koloba te soki asenga soki alobaki yoyo ko balibika bakonzo lobiki noke boye ne biso te kosala yango wana ndi Bandal mati na effectif à combien de mamans na Bandal biso équipe d'avance to comme il y a 10 personnes déjà équipe monsieur na Simezo landa biso déjà. C'est Totoni Blum. Merci beaucoup pas journaliste. Bandal oye. Bandal c'est Paris oye. Wa petit baby voilà. Mbote maman apesa so kombo na pose na kati ya sanga ba mama kimbaniste. Mbote papa ngai kombo na ngai mama Mvete Konde Bibi Elizabeth nazali mama présidente communale na kati ya commune Mongafula na ba mama sengoneza yakini ntango yoka kimbela ete tata mokonza bule apesi bino lisusu confiance ete bozongisela ye pole ya lutende. Merci papa tozalaki na esengo pamba te azali tata soka apesi mwana na ye musala bano oyo alingaka esengeli bana pe basala yango po awa nde esika papa azokoprepare nzala ya lobi po esila nde aprepare pula ye lokola azongiseli biso yango toyebi ke tata azongisi biso lisusu na kati na mosala aza na susi biso bana na ye lobi tolala nzala te tolela nzala te yango moni Mongafula tomati nde komata toye nde koya mpona kopesa nzambe esengo kosepelisa tata nzambe. Message nini okopesa na ba mama nyonso tu o bayokaki kasi balekisi yango bongo. Merci papa. Message na kopesa na baninga nayebi baninga ebele bazalaki na posa bakoma makoki nde ezangi bango nde yango bakomi te basusu mpe bazalaki na mingi posa bakoma banzoto na bango ezali na mpasi bakoki koya te elike na biso ezali ete nzambe na biso papa Simoki Monkiangani akosunga ba mama nyonso mpona deuxième tour tokoya ebele po tozala posa topesa tata Simoki maboko. Mongafula bomati combien de personnes? Papa Mongafula ndenge toyebo toza na 2 bis oyo ekomi déjà 2 bis bamisusu bazala nzela papa bata makolo pe bazali neti kimbwala zoya makolo bata makolo pe bazali po lutendelo ezali komi na Mongafula bino nde bakolo mabele biso nde bakolo mabele papa oyokaki sango le 12 octobre te bato baningisaki na ndisani champion na $10 champion na cadeau champion biso wana nde Mongafula ye biso wana nde papa. Tony bino boto. Merci papa. Ote mama kombo na onani po zene na kati lisanga ba mama Kimba. Merci papa kombo na nga mama kusikumba ku Marceline. Nazali mwana jeteki. Mikonga. Esengo na yo ezalaki nini tango yo kete tata mokonza bule alobi ba mama bozo kende na lutendele pona bozongisela misala. Esengo no ezalaki ndenge. Papa nazalaki na esengo moko nazo biso na ndenge mususu papa na ngai. Nzambe ayebisi biso yo kosala musala papa ya solo esiko kolala. Na yebite ba mama o batikali na mukolo moko soko tekite bana bakolia te bakolia kaka yaka ko seplisa nzambe o yatanisi biso tongo o ya monisi biso mukona lelo to sala musala to zongisa biloko nyonso o ezanga a ezonga po mokili mobima miso bazotala epai na biso ba mama kimbangiste mama Mwilu azale ko lesa batu na nkamba Yelusalemi na kati na bilanga mama Mwilu azale ko teka na wenzete me bilanga nde o azale ko lesa batu yango monde biso tango toyoki mbela wana ya nzambe na biso paroisse Nsele Mobimba tala kote tozali musika topoti mbangu papa
biso bamosusu tolamuki 5 heures totiki batata kaka bongo tika na potamba ona kende oya lipamboli ya ndako na ngai yango mo nde biso toye totondi obotondi. merci papa. Mama Mayukula Séraphine nazali secrétaire communal ya Selembao. Esengo na ezalaki ni ntango yoka kimbela ete tata mokonza bule alobi ba mama nyonso tu bozongisela ye misala ya lutendele. Esengo na ezalaki ni en tout cas papa to sepelaki makasi ntango tomonaki ke pula ye na avance oyo biso tozalaki nango bamama ya libanda balulaki misala ya bamama kimbangiste ntango toye komona ke pula ye ekomaki na suka en tout cas regret ya tata mokonzi ya bule ezala biso bamama mpe tosepelaki te malgré tomonaki ke satan atiaki miso me nzambe bakolongaka ye te pamba te ye nde azali kolo mokili makambo nyonso ezali kosalama na mokili oyo ezali faveur ya tata molimo mosantu yango ntango toyoki mbela ya tata mokonzi ya bule ke il faut pula ye na ye ezonga en tout cas esengo na biso ezalaki partout ndeti ngai secrétaire communal ya Selembao sensibilisation ezalaki ya makasi pamba te nazali kosala intermaire ya mama communal na ngai comme ye asalaka na leta yango nambonaki échec ekoki kosalama te yango monaki biso ba mama Selembao mission tokotaki 6 heures awa tobandaki misala po toyebaki biso nde tozali baponami ya tata mokonzi ya bule foto pesa ye maboko pamba te biso tozali bekelama na ye na se ya tango yango moni papa tokotaki ebele na ba jeune fille na biso toyaki pe na papa na biso lokola lingaka groupe ya mama alobi ngai pe na kotikala sima te fona pesa tata mokonzi ya bule maboko na tina ya pula ye yango moni biso tokotaki. Message ni kopesa nini na ba mama nyonso tu oyo ba yoka kimbela kasi ba ye na bango te bavana bandako. En tout cas message na koyebisa ba mama wana ba raté bazana échec po yawe soka lobi likambo ekomaka mobeko tango yawe lobi ke bo mata lutendele posa na ngai pula ye na ngai ezonga yo mama oyoki ozana bon état ovandi na yo oyete en tout cas ozali moponami te po mama oyo atangami ke mama ya papa Simon Kimbangu tango ayoki mbela ya tata mokonzi ya bule il faut atosa maloba ya yawe pamba te biso tozali ba mama na ye biso ne tozali kopesa ye maboko na 4e génération tokoki kotika papa mokonzi ya bule te ata mokile lobi nango biso tozaka na sima na ye. Merci papa na sepeli pona motuna otuni biso na Selemba. Merci beaucoup. Merci papa. Merci, kombo na ngai mama révérende Dimonika nazali secrétaire na niveau ya FARDC. Donc afki na niveau ya FARDC ngeta sengo na ezalaki ni tango yoka kimbela ya tata mokonza bule te ba mama bozongisela misala ya lutendere sengo na ezalaki boni vraiment tosepelaki po ete pula ye oyo epesaki honneur makasi na kati na lingomba me ntango tomoni ke ye kokita
tozalaki lisu na esengo te me ntango papa alance lisusu likambo ya poulailler nde tozalaki na esengo makasi yango omoni tosali sensibilisation bamama nyonso toye na poulailler po ete tolance misala po ete tozongisa lisusu misala na biso ya poulailler. Message nini okopesa na bamama nyonso tu oyo bayokaki mbelo kasi basali réaction moko te? Merci bamama oyo bayoki mbela me baye na esiko te prochainement baya pamba te musala ezali makasi ntango musala ebandi boye toko faire avancer yango ndenge ezalelaki na kala e oyo ekoleka sikoyo lokola toye kokuta matiti na bandako oyo basoso bazalaki nyonso ebebaki yango tobandi kobongisa yango po ete ezonga ndenge ezalaki na kala. Alors bamama oyo nano bapesi $5 te ya poussin tosala makasi po ete topesa $5 ya poussin po ete baya kozongisa lisusu bana ya soso na kati na poulailler na biso. FARDC Tomati effectif à combien de personnes? Merci. FARDC Tomati à peu près toyena 5 camps. Camp Kokolo Bazali, Camp Baki Bazali, Force Navale P Bazali, na Kandolo Prison P Tozali. Camp Setape Bazali. Tozo la Kamba Diading P Bakoma po ete tozala penza ebele. Mais toye mwandambo ya batu tozali tozosala musala. Merci beaucoup. Merci. FARDC oye! Oye! Eloko makasi oye! Biso FARDC biso toza na kati ya terrain na Lutendele tozosala musala ya mama mwinu makambo ya basoso boye te basoso ifo ezonga musala ezongi ndenge ezalaki na kala musala ezali Mbote mama pesa so kombo na poza na kati lisanga ya ba mama Kimbangiste. Papa merci na kopesa nga maloba ngai nazali mama révérende Mayanda Bijou mama présidente sectionnaire Afki FARDC. Esengo na yo ezali nini tango yoka kimbela ete tata mokonza bule alobi ba mama bozongisela misala na kati ya Lutendele? En tout cas papa nazaki na esengo makasi po ete tozalaki na souci ya poulailler pamba te tobandaka poulailler na confinement ntango poulailler ekufi esalaki biso souci makasi me na ntango poulailler deja barenouvele yango totondi na esengo na yango wana. En tout cas bamama ya FARDC place bozali bamama en tout cas totala kaka FARDC mobimba toza na combien de camps? Toza na 6 camps na Maluku bamama ya Seta bamama ya Force Navale bamama ya Ndolo Prison bamama ya Kambaki bamama ya Badiading na bamama ya Camp Kokolo. Est-ce que nombre nyonso ya bamama tango tozaka na garnison ndenge tozali awa bamama est-ce que mbela oyo nyonso ndenge tozali awa est-ce que toza bana botosi te bamama ya solo pena na mbela ya ye moko tata mokonzi ya bule tomonana na nombre oyo tozali esali biso bapaster na bino soni mpe bamama batambusi na bino na baparoise mpe na bakan nyonso esali biso soni makasi me mbala nsima
toya ebele po ete tosepelisa mokonzi ya bule po ete ezali mpo na biso moko na bakoko na biso bakufa na bana na biso na mibali na biso bakufa totikala bamama veve na bango nyonso bakufa yango wana toza kosalela bango na molimo na biso mpe mokolo ya suka ekoka kozwa esika na mboka oyo tokendaka. Merci papa journaliste. Merci papa na biso. Mbote papa journaliste komo na ngai mama pasteur Kiangani Lukano Marthe nazali présidente nationale ya RDC. Tango wuyokaki mbela ya tata mokonzi bule te bobongisela ye misala na ye ya lutendele esengo na ezalaki ndenge vraiment tozalaki na esengo mingi po nzambe akotikala kaka nzambe tango tozwaki mbela wana yango nomoni to telemaki pe to sensibiliser le kwa ba mama bazaka na matoi yango nomoni tala lutendele ndenge tondi pona ba mama. Message ni kopesa na ba mama nyonso tu oyo bazaka kolanda yo na tango oyo yango na to sengi ba mama ya mokili mobimba po lutendele ezali kaka ville de Kinshasa te ba mama ya mokili mobimba esika yo zali nakanisi bozomona bilili oyoyo lamuka na likambo etali lutendele papa asengaka biso $5 po tozongisa lutendele po totia basoso donc esika yo zali mama ya kimbangisi atako toza kimbangisi te esika ozali lamuka totelema nakanisi bomoni coup d'envoi topesi na mokolo lelo ya le 7 novembre bomoni lutendele ndenge yindi nini oyo koyi kopesa na bandeko nyonso tu oyo bazali kolanda yo bazali misika soki bazali na posa ya kosunga nini bakoyi kosala yango wana tosengi boye na bato oyo baza musika nakanisi mercredi mingi tozalaka na lisanga na biso ya mercredi bobanda kolanda ba message pa bakonzi ke lutendele esengi boye esika ozali lamuka ata na musika bobanda kolanda ba message wana tolamuka po tosunga papa molimo santo oyo eza bisengo na biso oyo eza bisengo na biso yango na tosengi esika nyonso ozali soko ozukaka message ya lutendele ke balobi boye esika nyonso ozali lamuka po tosunga papa molimo santo po likambo eza likambo na biso. Merci papa journaliste. Kutu ba miso oyo 2000 francs toyeli bino kwanga nde yango mokio tozalaki nango mpona kopesa bino na mokolo na lelo toyebi ete ya mbala nsima ekozala mpe boye te mama secrétaire mibale monga fula oye ezana likambo tokobakisa te osali nzambe apambola bino azongisa yali mbote mama apesa so kombo na pozana na kati ya lisanga ba mama kimbangiste mbote papa journaliste ngai nazali mama secrétaire nationale na kati ya lisanga ya ba mama kimbangiste komonanga mama révérende Malumba Amunazo Belinda. Tango yoka kimbela ya tata mokonza bule ete ba mama bozongisela ye misala ya lutendele esengo na ezalaki ndengeni papa esengo na ngai ezalaki ya makasi koleka pamba te lutendele oyo ndenge tobandelaki yango premier jour eyalaka zamba banzete ezalaka ya minene tanka papa atindaka biso na 2019 ete to akotongele pula ye premier jour wana tozalaka awa papa na yebisa yo bazamba wana tobande kokata kobongisa na ndenge ndako etongamaka na confinement kotambola mpona koluka mpona kobongisa eloko alors ntango ekoyaki ezalaki pasi sikoyo ntango papa alobi tozongisela ye e apesi biso ultimatum ete lelo tokota ebele mpona mosala yango papa motema na ngai etondamaki na esengo makasi esengo ya koleka vraiment konyata susu mabele ya lutendele komona mosala monene oyo bana ya mama molu basalelaki tata molimo mosantu
message nini okopesa na bamama oyo bayokaki mbela oyo kasi réaction na bango ezali négatif? Papa journaliste, nzambe alobaka kaka kati na bato. Soki nzambe alobi alobi. Tango nzambe alobi bokota lutendele, bozongisela nga lutendele. En tout cas mama oyo ayoki te nayebi te na kati na lingomba bato bazalaka mibale. Mwana pende ya tata Kimbangu oyo ayebi ke nzambe tata Kimbangu kianga il faut atelema. Oyo akotelema te seka za mwana tata Kimbangu te to mama mwelo te. Yango soki totali bato bayete ba oyo mingi papa amona bamonani ate peut-être baza en péché na maladie na misala na makambo ndenge na ndenge, mais ba oyo pe bavandi kaka pona négligence malamu batelema pamba te nzambe alingi biso. Soki mutu aza kotinda ote seka alingi yo te mais lokola nzambe alingi biso yango alizoloba ba mama bokende kozongiselanga mpona posa tolonga, aza na posa tosepela, aza na posa tozala penepene na ye tobenga mabana na ye ya bolingo po abombeli biso ya minene koleka. Merci papa. Importance nini ezali ya kosala misala peut-être ba mama so bazoyeba na bango importance nango te, importance nango ezali nini oyo koyebisa? Papa journaliste, omoni lutendelo eza mabele ya tata Kimbangu. Tata Kimbangu amimonisaki bonzambe na kati ya mabele ya lutendelo. Soki lelo bato bazali koloba papa Kimbangu nzambe, tata Kimbangu alakisaki bonzambe na kati ya mabele, batie na tono abimi atamboli na mai alakisaki bonzambe makasi. Siko kaka na esika yango ba papa baponi biso ba mama pamba te esika oyo nde tata nzambe azwaki mabele pona kosala ngai mama. Imagine mabelo toza konyata nde tata azwaki mercredi asimbi yango po asala mama po te azala mosungi ya tata. Et apesi kaka biso na mabelo asalaki biso ete tosalela ye musala na ye. Et puis alobi nini nzale koya na mokili. Ndenge nzale ezoya na mokili ya kolesa mokili momba na ba mama na ye. Yango moni importance capitale. Nzambe nda kolesa mokili tango bokonzine kotelema mokili mobimbe koya koluka ye. Ba mama ba eto solo la kana tangu tata da lalaka nde tokolesa naye yango zotinda biso to sala musala to lona pe to bokola eza na importance très capitale papa journaliste. Na ba o bazay kolanda biso na bilili okoko yebisa bango ndenge nini ba mama ba mateli na mokolo molelo. Papa tikana seka misu na témoin mwana nyonso tolobaki boye oya koyate seka za mwana mama mulute. Mais bana Kinshasa lokoza motema ya papa. Et siko wapi bokonzi ya nzambe e yaka kolukela penda donc bana papa oba mi boma pour papa nous mourons. Mikolo to ba pour papa nous daillons. Lelo yo mokomoni mituka ndenge koti. Bato ya makolo ndenge bakoti. Na ebite so toza 2000 mama so pe 3000 mama oba ye konyata mabele. Papa kasi ya ipamba te silite sitokolala. Na butu wana tango tokotiama bomunase bongo solution kozwama te ekozwama anguma oyo bana papa bayoki mbela tala bana Kinshasa soki bayoki mbela tata na bango balalaka pongi te yango moni ba mama batiki ba occupation batiki batu nyonso baya eza teke baza libre mais balobi pona papa liloba na papa il faut toya batiki nyonso baye po te tata alobi yango baye bango nyonso balali pongi te bakimba nteke 3 camions koto 4 camions ko yango yo moni anguma po te bayoki mbela pe baye. Totondi botondi tokuta na yo na sima pona tozo statistique combien o ba mama penza ba koti effectivement. Merci papa journaliste. Totondi botondi.
kati ya ferme ya Lutendele. Mbote papa journaliste, comment nangai papa Benoît Ngimbi. Nazali ingénieur chef de projet à ferme ya Lutendele. Message ya ko réhabiliter ferme ya Lutendele na lotoma tata mokonza bule tango yoka tango esengo na ezali kindenge. Iyo papa journaliste na tango tata mokonzi ya bule tata molimo santo alobaki da bamama bazongisa ferme na ye na ndenge ezalaki koleka ndenge ezalaki na biso kaka se esengo parce que l'étergie ekotaki mingi tolalaki ferme ezalaki mwa ntango molai ya kozelazela ti kino quand est ce que financement ekoya mais na mbela tata molimo santo ntango alobi mbala moko epesi biso esengo parce que maloba tata molimo santo eza mobeko ntango alobi apesi mobeko na bamama basala oyo ndenge ezali kolinga bamama mpe bayembi mbele yango iyo mpe yango lelo bomoni bamama baye korépondre na mbele ya tata molimo santo na baye oyo bazali koloba ke ezali tata mokonzi ya bule te moto alobi yango ezali ezokuta epai ya bato nini okoki koloba na bango to koyimayima oyo ezali na bamama mosusu nini okoki koloba na bango koyimayima ezali kobunga liboso tata molimo santo aza na bakano na ye asololaka na bana na ye tata molimo santo aponaki bamama mpo te batongela ye ferme moderne kano oyo papa molimo santo aitilisaka mingimingi ezali kaka na kanal ya bamama koyebisa bango nini esengeli basala ntina ferme ya tata molimo santo ezali mbela na ye nansi toyokaki yango le 27 avril oyo koleka tata molimo santo alobaki na bamama mokili moyemba toyokaki yango ezali likambo ya basuspicion te ezali likambo ya kokosa te ezali vrai tata molimo santo ngai ayebisaki bamama bazongisala ye ferme na ye koleka ndenge ezalaki liboso sikoyo tomoni lelo ezali misala bazali kosala bazali kobongisa kokata matiti programme yango ezali ndenge nini beta ekokende ndenge nini bon lelo ezali journée ya relance ya baactivité esengelaki lokola baactivité ezalaki ya kolala esengelaki te to borelance yango korelance yengi kolakisa ete bamama esengi baye babandi kosala mosala kolakisa ete na misala ya Lutendele ya ferme ezongi nde lelo ezalaki likambo liboso ya kokata matiti ya kokomba ya kosala mosala na kati ya ferme kolakisa na mokili momba ete ferme ya tata molimo santo ya Lutendele misala na yango ezongi effectivement bongo na nsima tokotala d'ici décembre na ndenge asololaki na bamama ya poto surtout batala koma bakokotisa basoso avant décembre même avant décembre wana baprocessus ebele esengi na bamama ya RDC basala forage charge ya forage epesami na mama RDC lelo mpe basociété eyaki ya forage basala expertise na bango nde bake kosala baétude de faisabilité comme ça bakotindela biso réponse na yango mpe lelo kaka nde bamama poto bazalaki sous charge ya kosilisa toiture ya usine lelo tokomona baingénieur na bamama bayoti kosomba batole na mabende mpo te kodémarre misala ya Lutendele donc papa journaliste misala ya Lutendele ezongi eza ya ndoto te eza ya kokosa te nansi bino bozomona ndenge bamama baye na nguma nyonso tu na kolakisa bolingo na bango vis-à-vis ya tata molimo santo te epai ya mama mwilu keno bazongeli misala na bango ya Lutendele ndenge tata molimo santo asengelaki na bango nini okoki kosenga epai ya bamama ya mokili mobimba tia kolanda na ntango oyo mpona bamama ya mokili mobimba tozali kosenga na bango charge oyo papa apesi bango ezali monene mingi charge wana mama moko te akoki komema yango lisanga ya bamama nyonso nde kozwa mokumba wana na bomoko mpo te bamema yango ntina suka bamama afiki ya mokili mobimba ya Europe ya États-Unis ya Canada ya Afrique ya mokili mobimba nde tokoloba tolamuka surtout Europe charge bapesi na bino bapoussin kota avant décembre charge ezali énorme yaso na kotala na bakalkile ezali ebele mais mama mwilu aza nsima na bino boyika mpiko bolongola kilo bolongola koyimayima na baye baza koyimayima effectivement misusu baza na courage wana barépondaka iyo na mbela ya tata molimo santo nde na bango longonya mpe na baye baza kolala moke na mwa baréserve ferme ya bino yango oyo bolamuka baport na bino kosala ete basoso ekota avant décembre totondi yo boto merci papa journaliste citation bamama batondi mboka batondisi Lutendele nazoyebisa bino Lutendele plein à craquer mpona nini na mbela ya tata molimo santo alobi tozongisela ye Lutendele na ye bapoussin baye bapesi na mboka bapoussin te bopesa
alobi tolona mpe tobokola tokolona nini toza na ndenge bazokata bamatiti kwana mingi tokolona masangu na soya mpo yango nde biloko basoso na biso babanda olia na bambisi na biso ya bateau de pêche ntango bakosangisa yango basali alima vraiment wana mpenza toza mpe carré bandeko balandi bino bokolanda biso boyeba yango ete mboka na mboka epai wapi yo ozwami soki oyoki mbela ya lutendele pesaka parce que mosala eza komona na miso lelo bamama Kinshasa bazalaki déterminé mpo na ntina ete lutendele esukoma lisusu babongisi malamu tozozela kaka bapuse na biso eya mama fifi epai wapi yo ozwami yoka oyoki oyo nyonso eza koleka na lutendele topesi tozongisi micro epai na yo. Merci maman Nzuzi pe merci bandeko balandi tolandi ndenge nini lutendele ambiance nyonso biso moko tomoni tolandi mama nationale ya RDC pe mama secrétaire nationale ya RDC esengo na bango pe posa na bango na maimanso oyo ekoki kosalama na mboka lutendele tolandi pe bamama ya ba commune nyonso ya ville de Kinshasa na esengo na bango pe na maloba na bango na micro ya Papa Lando Afonso tokomi na suka ya programme na biso to rappele bino ete toyeba ete na mokolo ya 9 novembre 2024 na mboka France na paroisse ya Montreuil tozali na milulu minene oyo ezali ete conférence et débat na ntina ya mandombe oyo ezali écriture tokobengaka yango écriture mandombe yango ezali mpo na ngai mpo na yo mpe mpo na biso nyonso surtout biso bayindo tozala ebele toparticipe toyoka ndenge nini bakoyebisa biso makambo ya ndenge na ndenge na ntina ya mandombe ekopesa biso mpe makasi po ete écriture ezali très important na kati ya civilisation. Merci tokomi na suka ya programme na biso soki bolandaki biso na bokebi nyonso tosimbamaki na équipe technique mobimba ya Masolo Kimbangu TV nde na micro wa bino ndeko mama Fifi Ndo Ngala botikala malamu tomonani na mbala nsima. Au revoir. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.